Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Quand on est sera biso que servir bino zara devoir na biso yango wana soki ya koloba ezali en tout cas to manka te to yaka pona ko servir bino. Famille Bota, de gros bisous à vous. Esika nyonso bozwami film na biso ezali koleka ka ndenge ezalaka avant tokotaka na bamoboku ya makambo oyo toyelaka bino tobetaka nano mwa lisolo mokie ya bafilme na biso na Candy Star toza na ma soeur ezali koleka et puis na Belle Vie Télévision toza na second choix eza wana ezoleka na en tout cas ezokende tellement kitoko que ya film alobi Nathalie ndenge Davina tikali stupéfait mama top alobi nonga na yebi kaka Elena en tout cas ba mama bokilo lokola ba mama top so bazalaki 10 20 30 40 50 nde bana bango basalaka basi msusu mabe te. D'accord, ça na jalousie moko babengi jalousie mal placée, hein, si je peux bien le dire. Et puis Vini Pazo ya malem. Donc ceux qui n'ont notali seconde chance te na pesio courage kende penza na lombango na Belle Vie Télévision kende kolanda film na biso seconde chance eza film moko éducatif film moko oyo mutu na mutu en tout cas akozwa oyo ezali parti na ye. Lelo toyeli biso makambo oyo ezali koleka na réseaux sociaux TikTok vraiment rando likolo ya rando likolo ya rando la famille. Biso boye biso sala rando te meto ya kakola sabino ba rando so ba nga ngobongo te donc tu es juste te présenter bino rando ba bi rando ne tombera jamais. Vivette Mayamba Tanya Mabedi Lekechu en tout cas bayo côté la ndeko na bango bino mokunyo surtout boyebi mama no tanga kombote boye baso boyebi da mutu o Lekechu ayo côté la muto Tanya Mabedi ayo côté la muto Vivette Mayamba ayo côté la boyeba déjà comme on est bandana si. Voilà, tout landa et puis tout s'abonner, tout aimer, tout commenter, tout partager et aussi la plaisir à ma casse. Nzamba pambola bino tukutani na mikolo mizaliko ya. Bisous, suivant. Sali wana binemi tu obo fingana. Bino tumi karakari na bolobela ele obo ko fan révolté. Bino tout bo sali clique na bino wana pona Karine. To que non ndenga bien. Mais ba faux. Bo pesete bo solo ba vrai guerrier ba bunda bitumba boté bitumba ensemble bolonga ndeni fo boya moko bo peta na piken bino bozo ebele lisanga koto abengi macha sali bonne ba ko ba to molo ba basa koto kala basa lokumu basa valeur baso basunga biso tozo ba code bilamba bani yo malu ba yo ba ki ko ba kala biso ba chroniqueuse rando nenge ekende bolonga na binote parce que toza besoin le bana binote tout le monde qui beaucoup ba zoba pour moi bizengi rien à faire na poto bo kraki bo doki il faut to benga ko film mal accompagné doza wana faut to benga ko film mal accompagné na YouTube elo ko nino kangama nazo na camarade na hote na boy na ngai te na boy na ngali kamunini okangama nga na nzoto lata ngai lokola elambao yaya ofinga Yvette mabe ofinga oyo mabe finalement olingaka nini na bavie ya bato olukaka nini na vie na ngai nzambe na ngai olukaka nini olukaka nini na vie na ngai nzambe boya na on a profité pe na teka lokola nini on a sala ezoboya olukaka nini na vie na ngai Sarah. Tu cherches quoi ma chérie? Moi je suis pas ton amie. Moi je suis pas ton amie Sarah. Il faut me laisser tranquille. Botala kata bisika bouti te.
Botala kata ba venir était aussi quand vous voyez que peut-être moi na muki a visibilité à moi si oyo peut-être et bah qui c'est là peut-être visibilité peut-être na ba réseau na mambebele pourtant rien qui ça ba qualité avec qui Sinjora oyo abaki la visibilité belé na musala na yo abaki c'est la visibilité si oyo poto okomi sikoyo na Karine ko sa ba live na bino ni bosala click na bino wana bobomani boyokani ezaki to côté de Bougatir ezaki to côté na ba comportement oyo bozo sala surtout yo bakali nazo mona ndenge po yo swana na Karine il faut le ka ba ennemi à Karine bakali boza ba sans esprit un noko, un mouton encouragé. Jamais pour le ennemi n'a pas bondissanga, jamais. Et la question c'est que yo beba ina héros ka ba ennemi era pour combattre era. Boso na bino mo na Karine to kota te. Mais boso ben konite to ba bondissaka o ba linga ka te pour za la bongo. Non. On a pris non ça hypocrisie. Non ça hypocrisie na vanda ki na tala bino jamais. Jamais. On a na kota raté na lobby. Bobunda na Karine bino na bino. Mais bon so ben nemi na yete. Bon ça vu la bino tali bisote, mais nga le kola na bazaki na era na so na era na moni que procédure qui m'a ben na loba qui na zaki clair. Le kola bino bon on a bien. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'en tape de toute façon. Et talingate. Mais bon biso na bêtise ya buzoba na binoté parce que biso nyonso to amayeli mutasa zoba na réseaux sociaux zati mutasa zoba na réseaux sociaux azati koyoka na monte ko leka sans que basenga na pardon vous êtes les hypocrites vous êtes hypocrites vous êtes faibles ce qu'on peut moi c'est que koyokani pour okuna ba kosa ki afi mninga nga na boya na grâce cause ezalaki pour grâce à matin na live Sarah Bisara je te préfère 1000 fois mais nga na sala émission na finga grâce te na leka na kati pas le ketchou na kati ba loba vérité na loba o ezaka vérité pour na nga o banda ko lezenga na sala na problème à grâce te na loba ki nga da ko grâce na yebi na ngote na ki amitié de to sala na tika ko banda ko na été c'est tout na suka wana mais grâce na somme wana yemo abimi bima les devant aya o matala il pas Sarah a finga ya lalisa maman na tia ko hôpital 2 mois ngamu tuna sima ba répercussion wana ngamu na salé la mission ngamu na salé ba contre attaque mais maman muninga za kuna na hôpital 2 mois pour na Sarah alors les lots grâce à que nous matana live baba Sarah je te préfère et ya na mona qui camaraderie za qui hypocrisie en tout cas c'était les moments où c'est clashané dans les réseaux sociaux nga na za hypocrite na batuté nga quand tu es hypocrite avec moi on la question que nga na vivre na ba hypocrisie vaut mieux faire la musique nga pena tira musique pour lui connaître tout dans la tête so ba bazate lui connaître que tout dans la tête so qui doit so la tête et talingate bon moi je suis la binote c'est quoi ça bon moi je suis la binote tu préfères na biso le kuta Karine o bino bolobaka mais toi no yoka ke baloba le kuta na bino sikonde bozawana era loba mambwa solo ngala loba na onini pango bike mère na linga mwana bino o mais soko lingie asisa ka mibali na loba na onini biso peto lingi na biso yo na yete tika ekimia tant Karine abenga era abenga nana po ebise makambo na yo nana benginga to kotela Karine na privé biso mo to pekisa Karine tobi e boza ba camarade me boza moi sa mobile te era modèle a lobela ka basi tala basi nesa ay bala bango ndenga finga bango e amba liboso te pona biso to banga biso te parce que yango ndenge na yo finga bana basi mais nga asengi respect ya era s'il te plaît respect la kombo langa respecter bagyo ya quartier mobile langa la tisanga respecter mariage na ngai mariage unique o basala fête te bakena mariage o bakoyo to kena osala dîner à mariage na Fouquet. Mouta sala ngo lisusu te. Banane ngo ya poto wana. Nano lia na Fouquet te. Mais moubali wana yanga lié plus de 100 personnes na Fouquet. Donc faut que balangai. Na camarade na ote. Poso zo nukanga era na ola ta couper na to bunda. Toro bunda oedi
Tuna papi kuje, ngala kuluna. Pena ebiso ke, chaka la mutu na ngala za mutu o basina sasa batu ba jete ponga atumo la mutu te. Laba komba lodi, laba kwa mama kabibi. Bota asu kombo la ngate. Surtout mutu koma pa lodi, aga viene. Nga atumo la mutu te me tango bandi ko tumo la nga o mo la ngala nzela na yo. So me la diamba ngala o me la diamba. So me la loto nga be no me la lotoko. So me la masanga be no me la masanga. To sala ngo kitoko na sakwiti. Donc to pesa na ba respect, oza mutu oyebingo ya na ndaku na ngala lambo lia, pesa nga respect. Donc, on va d'accord, ma famille n'a pas comme bien, je que non, pesa mbongo pour la carrière. Yo ebite ke bisoto, za Congo. Yo linga ozo livrer la famille n'a pourquoi. Si comme mbongo ngala ngala na pesa yo ba la carrière, ngamo na famille n'a na za bande côté ya ko bengisa na poto, bena ba ela bango basi. En tout cas, bon là par combo la s'il te plaît. Alors, maman est wana. Et là, on a un gars, na zabe ya libanda, parce que son anda klodo linga na kota boete, na ero kote lango libanda, parce que na zaki na funa nga netonda kinga déjà. Pesa bag na nga quartier Valère, hein. D'accord, papa? Pesa marage na nga eleka na Fouquet Valère. Pesa pa yikoma oyoka. Bon, liboma. Continuez là, tozana na se. Botika lokuta, ata kari na bolinga kaete. Bolia bomela la mbongo na ye. Ta musuba futela bino ba taxi. Buka bo tele. Fongo la rabo zabandoki, kari de te ya yo. Bisaye pour la vérité bima pour saranga na personnellement directement tout ça qui n'a problème te à côté de Karine. On accepte. Mais na dossier oyo ayaki pour la Karine te. Na dossier Sarah yaki ko régler ba compte ya yo na ye ya majabu po yo ba ko tout les bordi majabu zo pe ki sauter. Nga za réaliste. Ezaki dossier majabu. Mais ce qu'on a dossier majabu vaut mieux que tout dossier o a tout leur bordi na ma Karine pour toucher la robe à parenté. Ezaki dossier mo très simple. Pour repérer ko yo kana sa ki bo singa na ba pardon. Vaut mieux dossier wana. Mais le dossier au côté na deuxième dossier à maman majabu Sarah tout abordé à maman era mira loto kwa bimana mi bali tilelo. Donc au bange ngambia mobali lokola era te mama na boti mwana mobali moblayi lokola era bongo mwana mukolo lokola era yo eko emilie mama wana oya koloba ke mama na mira loto kotilelo abimana mi bali tilelo yo bimisa ba vini na réseaux sociaux. En tout cas je suis choqué ngai personnellement nga somme ta toucher nga ba parents en tout cas carrément tout kali bongo. Son to limbi sanaka, faut parler de la sincère. Auto sengano a sengninga na télévision, c'est bon. Aussi longtemps le pardon n'est pas réciproque. Maman, on reste comme ça. Nana ngana soif pour la samokilité que to solo pour to yo to batukuna maye bakengana to solo la ki eyinda ki matake kitake zongaki. Non. Quoi les ça bozo ça hypocrisie. Na ba pourquoi minene bo sara bimisa. Hein? Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genès boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genès boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux, notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes, vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso
ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bongoli yango zero. Lo bezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.